Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Bila donja mwasi nzambe mwasi moko kitoko mkusi na biso ya dolo makasi mwasi moko forme. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tozo na jekaka na makambo ya matanga ya grâce luzolo bandeko na ngai mituna eza nango ebele esalaki nango ebele batu nyonso to baotuna balingi bayeba soki bebi la donja akende visiter grâce luzolo to akende na ete to asi akenda déjà komona grâce luzolo. Mais avant to kota na mwa makambo na biso nyonso ya lelo kandenge ezalaka, en tout cas ekozala bien na sensibiliser na nubatu ezalaka bongo toza na besoin surtout ya chaîne na biso ekende liboso, toza besoin na ba abonné ebele. Alors si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bana nzambe, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information oyo ezalaka nango exact, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko nanga et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga, bandeko la famille kandenge boyebi koko ya grâce luzolo aouti kotika biso ayakufaki depuis lundi na 1h du matin de erwana na jourwana akufaki. Mituna eza nango ebele parce que moi moto ebele ya batu bayebike moi moto epelaki entre grâce luzolo na bebi la donja yango ebele ya batu balingi bayeba visite ya grâce ya bebi la donja plutôt epai ya grâce luzolo. Bandeko nanga botia moi bakiti na bino bovanda tobeta masolo ya bongo ezalaka bien tobeta ngo boza ya kovanda otie moi jus pembeni otie moi mai pembeni moi sucré na yo ezanga kate soki tozolobela makambo matanga en tout cas la famille toliaka na bisote côté mosusu ozomelaka côté mosusu ozolandaka pe oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. En tout cas ekosala biso oyo tolobaka na biso tokose makasi. Moi commentaire ezangate, moi like na yo ezangate, moi partage ata na 3 personnes ekosunga pe mingi makasi. Bandeko nanga ebele ya mituna eza parce que nazwaki moi ba appel kilikili ebele ya bato bando tuna siko na minute oyo bebi la donja akendo tala grâce luzolo to akenete. Et s'il arrivait que bango mibale bakomi kuna ye na luna miezi far ekozala nde nini parce que selon ba rumeur ya ba réseaux sociaux oh grâce luzolo azala mobile ya luna de l'autre côté azala mobile ya bebi la donja yango ebele ya bato sikoyo bazotuna ekozala ndenge nini. Bandeko nanga avant grâce luzolo a voyagé Nigeria biso nyonso tolandaki visite na bango na orphelinat place bakendaki ya grâce luzolo na bebi la donja tomonaki visite na bango elekaki kitoko toyokaki pe ba audio ya bebi la donja ndenge alobaki ke azalaka mwasi ya grâce luzolo te baza na bango ba camarades. Bon, quel que soit ba mbutu oyo etambolaka na ba réseaux sociaux, je sais que grâce luzolo na bebi la donja en tout cas bazo garder na bango amitié na bango ya kitoko. Et puis
Pour nous informer bino Baby Ladonja déjà à kotala grâce Luzolo akendaki déjà ko visiter ye parce que grâce Luzolo aza penza mutunaye penza ya kati otolobaka mutu akati mutu penza makila yango akendaki penza quand matanga ebandaki déjà depuis dimanche et depuis lundi 1h il déjà lundi wana na journée akotaki attendi la kaye pe ba message quand ndenge ezalaka donc kotala déjà assez à visiter mais eza teke otika la kawana te a continuer toujours ko kende tala kaka master na ye moko kuto abenga ka petit nanga a kende visiter ye akendaki déjà ko visiter ye a continuer toujours pe ko kende ko visiter ye relation na bango eza nango na terme moko ya kitoko baza teke baza ba ennemi baza teke o ikendaki mataki te relation na bango eza kitoko o wapi bandeko pe bayebi na bango ko salela ki professionnalisme bandeko bayebi nango kitoko basololaka bien grâce Luzolo na Baby Ladonja en tout cas ngana loba nanga chaque jour prière nanga isa que babalana wana penzi la prière nanga wana na pesi nanu bambote na ye moko Christine Longondo ya lobaka mama Étoiline Inès betela biso ka masolo ya Baby Ladonja na grâce Luzolo nyonso parce que ye penza alela bango na système oyo na pesi pe bambote nanga na ye moko Madame Kiyonga ye alela couple Luzolo pas possible ya lelaka na ye kaka babalana wana na pesi bambote nanga na ye moko Linda Bukulu alela pe couple oyo pas possible alela bango na niveau moko pas possible bandeko na ngai na pesi bambote na ye moko ndoi na ngai ya kati ndoi na nga penza ya tongo Inès j'aime Antonio depuis quelque part moi c'est moko ya ba français pe pas possible wana penza ndoi na nga ezalaka bongo alela Baby Ladonja na système moko kitoko wapi na pesi yo bambote ndeko na nga place nyonso ozolandaka ngai couple Luzolo toujours likolo bandeko couple ezala couple moko kitoko et puis Baby Ladonja façon na lela moi soyo Baby Ladonja azana ba caractère moko ya kitoko azana ba qualité ebele to ebike dans la vie mutu na mutu azalaka na moi ba qualité na ye na moi ba défaut na ye mais ba qualité penza ya Baby Ladonja eleki ba défaut na ye wana ko tikolo bango à haute voix aza mwasi moko aza na ba qualité ya kitoko pas possible ayebi pe ko vanda kana batu eza na batu mosusu bayebaka te ndeni na ovanda na batu ko swana biswana swana olobaki okendaki ne avec Baby Ladonja ce n'est pas le cas ayebi penza ndenge nini ya ovandaka na batu ndenge nini ya ko se comportaka ndenge nini ya ko vivre ka surtout na société wana penza ezalaka Baby Ladonja mwasi nzambe toloba ngo ka bongo mwasi moko nzambe makasi mwasi ya kitoko mwasi ya taille mwasi ya respect mwasi moko ya soumission basi ya boye nde babongaka na mabala et puis Baby Ladonja aza mwasi moko vraiment aza na maîtrise aza penza na maîtrise babuzobo to mona ya ba comédienne o akendaki Paris akomi ko bimana mibali o Paris kuna mobali ndi atindelaki mbongo avec Baby Ladonja c'est pas le cas yeso ka kebna ye ba voyage na ye kandenga akendaki voyage na ye bandeko donc ba mbongo penza na ye ya poche na ye ya motoki na ye wana dépenser andimi na ko dépenser ba mbongo wana penza nde Baby Ladonja yalinga na buzoba te alingaka te batu baya kosakana na kombo na ye te alingaka te amipesaka respect batu o bamipesaka respect nzambe pe aonoraka bango ezalaka bongo ezalaka penza bongo mais prière nanga mingi ezalaka ke non batu o mibale babalana grâce Luzolo na Baby Ladonja en tout cas soki babalani et au simba kitoko et au simba nos sincères condoléances à grâce Luzolo pour na ba o ba éviter koko ya grâce Luzolo akufaki depuis le lundi de akufaki bandeko na ngai kandenge zalaka moi ba message na bino d'encouragement et au sala bien et au sala kitoko
bo soutenir ye kandenge to salaka bino moko boyebi na système kaka moko o to salilaka chaque jour ya tokos bo soutenir ye na ba sens nyonso oyo olinga yo moko o soutenir ye bandeko na ngai eza bongo talaka star na biso ya hygiène star moko kitoko o wabi grâce luzolo papa na grâce bi bango mibale donc kombo kaka ya grâce luzolo na baby la donja soki totia yango together ensemble surtout wana epesi kaka grâce bi na système kaka ya bien makasi somo bandeko ezalaka bongo bon mokili esalamika bongo bandeko na ngai esalamika bongo donc nga penza kande na lobaka prière na nga vraiment ezalaka no grâce luzolo babalana na baby la donja kutu surtout bafan na baby la donja balela bongo balobi grâce luzolo na baby la donja babalana na bango kaka babalana penza babalana kaka mosusu bandeko na nga kande na lobaka star na biso balela buzz makasi kande toyokaki ba audio ya baby grâce luzolo za mobile na nga te kutu nde eza boye ba émission na bino salike na orataka baliba mabala na mabala bandeko na nga toyebi ke ba comédien na biso balela penza buzz ya makasi mais mikolo yo baby la donja pe azoyokana te ata mukete aopesa position penza te kande bato mosusu baomituna baby aza wapi position ezomonana te mikolo oyo mais soki akendaki lisusu kamba tolingaki na minute oyo toyeba mais aza na ye na kamba te tomona donc azoyokana nde te toyebi te soki aboyi na ye mikolo oyo visibilité tala kaka mwana nzambe donc mutu moko aza na badon pas possible bato oyo bazalaka na badon ezalaka mwa bongo mosusu omona peut-être aza na mwa baprière omona peut-être nzambe apesi ye mwa barequête ka ndenge ezalaka sambela mpona intel sambela mpona intel sambela mpona intel aosambelaka mais na matanga ya grâce déjà asi akenda na ye akendaki kuna kotala grâce luzolo ale aokende mpe toyebi te soki lelo akendaki to te nini tozala kaka jour baokunda parce que koko ya grâce luzolo akufelaki ka na kine matanga eza kaka na kine donc ka ndenge ezalaka na mwa système kaka ya bien donc toyebi ke bacomédien mpe mosusu bakendaki kokonsole grâce luzolo vu que grâce luzolo azalaka mwa mobali moko azala na respect ya makasi azala na respect epi azala social ayebaka ndenge nini ya kosololaka na bato ayebaka mpenza ndenge nini ya kosololaka na bato ayebi ndenge nini ya kovandaka mpe na bato jamais toyoka grâce luzolo ke non yango nde eza boye grâce luzolo soki na belle vie kandi te grâce luzolo soki na exil pechanga toyoka te donc azalaka na ye bien to aswanaki na les coach d'Acosta to batonton Pierrot toyoka na biso te nde toyokaka bato mosusu mwa bamanquement ya barespect mais na côté ya grâce vraiment ezalaka nango te ya respectaka motu nyonso surtout motu oyo arespectaka ye mpe arespectaka ye kaka na ndenge moko ya bien makasi donc eza mwa bongo bandeko na nga yango kaka tolingaki tobeta masolo parce que ebele ya bato vraiment babanda ozela est-ce que baby la donja okende na matanga grâce luzolo est-ce que bandeko na ngai aokende na ye asi akenda déjà mpe ya kocontinue kokende relation na bango eza bien makasi ata soki lelo bakati ba love story na bango ata soki bolingo ezalaka te entre grâce luzolo na baby la donja ka ndenge baby la donja lobaki mais ki camaraderie eza nango et puis ki collègue pe eza nango donc baza na bango bien terme na bango eza nango bien basololaka bien donc batiaka makambo nyonso na mesa kitoko makasi eza teke non baza ba ennemi boye ekendaki ekitaki non donc relation na bango eza nango bien makasi bandeko nanga baby la donja aokende pa ya grâce luzolo
na système kaka ya bien okende na ye pe apesi ba condoléances na ye kandenge ezalaka donc makambo nyonso eotambola nango bien bato mibale penza balelisa ebele ya bato na ba nini na ba internet tomona neti couple moko elela elobi ga grâce luzolo na baby la donja soki bakabwani et osala biso estomac pasi bandeko couple oyo elelisa ebele ya bato ebele balela pona couple oyo balobi te couple foka babalana mais bandeko nanga kande na lobaka tozwi bato mosusu bazoloba ke non bosolola na grâce luzolo bovandisa bango bosolola bobeta masolo mais eloko ifo toyebaka bandeko nanga mabala kobala libala ezalaka baplan ya nzambe ezalaka bongo soki nzambe alobi ke non mututel na mututel bakobalana mataikita bakobalana na bango ata soki ba circonstance eza ya ndenge nini bato wana mibale bakobalana na bango kaka mais soki volonté ya nzambe na biso eza te bandeko na ngai boko forcer bato wana bakobalana te yango bomona ba relation amoureuse mosusu omona bato babanda kala basali soki 10 ans ensemble mais babalani te baye kokabwana après kokabwana kaka après soki 2 ans mwasi babali ye mobali pe abali bato mosusu pe mataikita bato mosusu babalanaka na bango kaka ata soki relation na bango esali ndenge nini ata soki bakomba babitumba eza ya ndenge nini bato mibale wana babalani na bango kaka parce que volonté ya nzambe ezalaka bongo mais soki volonté ya nzambe eza te bandeko nanga eloko ya kosalema ekozala te donc on a kosenga na bafani nyonso ya baby la donja na grâce luzolo soki bolingaka penza baby la donja na grâce luzolo babalana en tout cas bino ka prière tokotaka na mabondeli na biso tosambelaka pourvu que baya kobalana eosala kitoko eosala penza kitoko wana penza kombo ya grâce bi eokende bien makasi eokende penza kitoko wapi kuto ozala feti moko pas possible internet ekoningana wana balobaka penza koningana ekozala somo et encore somo la famille ezaka bongo wana napesi nanga bambote nanga na ye moko pasi kalonji ya bapasi depuis Lubumbashi napesi bambote nanga na Julia Mananga mwana mama depuis Angola na système kaka na biso ya kitoko makasi bato na biso ya kati napesi pe noko ya bana o na bengaka ye mingi noko ya bana David Divi na système kaka ya kitoko napesi bambote na ye moko Christine Longondo ye penza alelaka baby na grâce luzolo aloba kaka ke no mama betela biso ka baby la donja na grâce luzolo yango ba histoire to ngato yoka somo cher Boutou, cher abonné, cher connaissance tokomi na biso na suko balobaka suka ya partage na biso ya lilo en tout cas bo partager les biso botier la biso ba j'aime botier la biso ba commentaire na système kaka ya bia bandeko nanga tokosepela mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.